Ba mama ba papa moko soki bana bakei kelasi solo la kana bana zwaka ta ya kotuna bana makamio le kana école kuna soki pe mona liko pesa yo rapport zwaka yango sérieux pesi passe na motema bandeko na États-Unis d'Amérique na ville o bengaka New Jersey ba bomi mwana biso ya congolais ya 17 ans na kombo ya marka ipesi pasi mwana ya mama Nelly ba bomi pona nini pona groupe na bango ya école balinga ba kotsa ye na groupe o batikaka pimbo mwana boyi baninga na ba koma kota mwana mamituka bien mwana boyi kota groupe wana yebiso ba congolais tsala makambo wana te balinga liye boule lokolo ebibiso okomona mwana babomiye liboso kaka pembeni ya alpangu na bango pesi pasi ya kosakana te auta ya kosona mama na 30 minutes mama akokoka te mama Nelly pesi pasi ya kosakana te même pas 30 minutes mwana to solo ya siko même pas 30 minutes yani babi na ngala lata li papa yani na ibili papa na lata kite na no lenga kutunde na zanga ipi na zui li papa kana robe bongo azu mobile nanga zui voiture na sima bango bazui ye ne ba kotisi na voiture moko ya mbila abi yani tauto ki wabi tozo kende wapi azo tuna bango abi te madame tozo kende hôpital toki ndopita inde tozawa na urgence abi urgence siko boye bisanga na sali nini massage ezuye eska zo pemba eska zabi abi te toki ndekaka abi yani tokomi na hôpitali nazo lenga bazo pesa ngama ya bino kokomela mai te na misubeli sika moko na bimwana ngaka moko abi yani babi na ngati kota na kati ya sali wana aboyi abi te sala na mona on dirait bato bazokota bazobima bato te baobima na ba mai na miso qu'est-ce qui se passe no mona on dirait loko ni abi na okota te boyi bisanga ka vérité na za na okota te ndi mobali nae akoti ta mobali na akoti awumeli te abimi azokoso sangloter na kolela. Divorce c'est la kamala mute bandeko tant on a bengi divorce oui c'est vrai que ata bible loba moi sina mbali ba kokabona kaka soki moko akufi ata kokabona kokufa etalika kaliwa tala mwa na masu apesi li solo bandeko mama na bango akufaki ye tango kadai kobota ye akufi kasi tango papa na bango abalaki mwasi mususu mwasi wana zalaki na misala mabe alinga kopesa ye kindoki esimbite akomisa ye stérile papa fiston ti le na sala âge ya 55 ans na bota te na sala nga boye mwasi ya papa na biso Radio Collective ya fiston tous s'abonner massivement c'est validé. Mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka, bon monake, ba namboka, congolaise, tala biloko ya kosala, et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois yango yo soto yawa de 6 à 9 mois tokewara de 9 à 12 ans toza na nyonso bana mibali na bana basi soto yawa omoni oya bana basi ndenge mwana zoputsana toza lokola wato yene 8 ans tiko mata yango yawa koto yo ndi makambo mwana zobimo ndire ministre ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la sabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete bato ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5.
Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop tozana bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote la bino bande ko balandi ya radio lokolo télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa ya pito kuta la kapona ko ya ko beta makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général, particulièrement ya biso batu ya mangala oyo ayebinga ilo ngodi ape matondo ezongo mboka yo kasi soko yebinga ite komo na ngai fiston pelende tata ya Sedek papa moko boya zakana chaque fois na internet abeta kaka masolo pona kola musa yo dans le yango chaque fois tant to beta masolo oyo ndeko simbaka quelque chose et ça est le seul programme la seule émission radio lokole masolo oyo soki ovandi boko vanda papa na mama na bana bozo kolanda po awa biso insanité za la raté biso awa za manga te biso awa za paipai te solo na solo bokomi c'est que bien et puis chaque fois là ça à chaque fois ce qui au côté partager ka émission ndeko partager émission pour esunga ndeko moko songolo esika moko pakala kotala ka yango yo moko te to bosa na te ko tia ba j'aime bandeko emela no vidéo soko o me vidéo oya biso ozo ko tia ba like et ko aider biso za l'abri te bokomi c'est que bien tokobeta de masolo lelo basolo ekopesa yo pasi ya kosakana te bomoni atainga nzoto ya kolemba batu bali ko bunda tozali ko bunda koluka esika pi bana bakozana une vie meilleure ndekoneli abunda amema mwana na ye ya mukie oyo papa na ye akufa orphelin akenda na États-Unis kasi mwana na biso Mark akufi nini bandeko to bandili solo ya liboso yoka epesi pasi ya kosakana te mbela ebeti yango na baki papa mama totala ka émission pour la plaisir te papa fisa beta solo kitoko te to salela ka yango totika ka bana baka de classe mwana soki azali na se andayo azaka ka mwana tazala université ata bali mwana yeba ko contrôler bana mingi to kosola bana obaka na école primaire école secondaire na institut supérieur obaka na ndaku na yo soki mwana wuti classe papa mama azalaka la stratégie ya kosola bana boni ça va na classe le ginanga nini madame alobi nini ba camarade bo sola ginanga nini po mwana za na courage ya ko betelo ba solo mwana biso oya 17 ans comme na e Mark maman na e comme na e Nelly et pesi pasi ya ko sakala te mwana na 17 ans to ba kenda ka école ndenge zali wana ekiria ba master na ye ba monika du kubo ekira ba master na ye ba comme autrement na mituka bien ba mituka cher mais les États-Unis d'Amérique ba kenda na no classe qu'est-ce qui ne va pas ba benga ka yuma bo ndenge ni tabiso to fungoma bo fungoma na likambu nini oh non de ça awa biso to gena ko livrer ba plan bo komi ya pembe putulu bo komi c'est que bien ba so ngona Mexique et où ta so qui peut Mexique et côté États-Unis mo jo retire na ba donc yo ka on a mineur ndengo wana au côté na traque ko livrer donc ba so ba mbongo ya bien siko mwana na biso asepela ki na yango te pour mwana o asa bien éduqué et surtout maman na bango Nelly abota kaka yemoko oh pasi ya kosakana te kaka yemoko Nelly abota kaka Mark yemoko oh papa na bango pe akufa tango bakomaki na États-Unis na New Jersey na ebiti na prononcer yango très bien bande ko ba États-Unis bo corriger biso New Jersey ville ce que basalaka maman na bango asa corps médical asa infirmier na soko pas infirmier mais ça la rana hôpital ye Nelly ndeko Nelly abala mbali ya mundele américain do bakoma américain full mais nanu ba botité yaya zobeta lisolo kaka ndenge ba pesi to beta po mama Nelly alobi asaka na mwana moko Mark
Qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu là audio, on a expliqué brièvement. Mais on a attentivement papa, maman. Moi, la tombe à mélanger, yo, il faut qu'on t'appelle un mouvement. Talaka, tu sais, qui riba nini, mais yo, au contraire, va comme ça, tu n'es si quoi, opté. Biso va congolais, tout ça, va makamouate. Voilà un enfant intelligent. Yaya, papa, maman, bendaka mwana na yo matoi. Talisaka mwana vie. Yaya, mboka la biso ya li Congo, to yela libanda ko luka. Alors, ndeko to ko luka boye. Nzela ki budi kite. Ba yaya pe ba yaya. Ba oh la biso va ça prendre 15, 17, 18, 19, tina 25 ans. Ba na ba yeba mingi. Na anglais, oh I know. Na français, je sais. Na lingala, na yebi. Na portugais, kunieso. Na kikongo, munuke zaba. Bino boye baka bane amiki. Ata d'âge baka, les oreilles ne dépassent jamais la tête. Il faut que yokaka. Cette fois-ci, moi, na biso yokaki. A bête na kutu maman na bango li solo, maman Nelly. Tala la école na biso. Ba camarade na ngai. Baso linga bako tanga la groupe wana ya koteka ka putulu pimbo e kosonga la lingité mais baso ko menacer ngai ono ndengo yebi musala dosala ka il faut kota kaka soko kotite problème maman Nelly pas conseiller que neza mala muté kaka ndengo watu kota to sa mwana mayele tala biso vika ya ngoyo na saka ngai na yo soki na perdre yo e kota mala muté ta ko bodi mobali munene kala mingi to sa classe okoma mutu na mboka oyo mwana pa ndai koyoka mais maman Nelly abula kité mboka wana États-Unis d'Amérique za mboka bomba beza lokola Afrique du Sud awa soki mwana ya biso ke bazo menacer nga école baninga balinginga ite baninga bakabeta betanga longola mwana école sika wana kende ko report na école opesi rapport na autorité école longola mwana changer mwana école maman Nelly changer gite mwana ka normal ye moko siko ndeko boka ndeko maman lendinga oloba ya un jour mwana tellement congolais alinga congolais ko ba congolais mo ko africain maman Nelly utaki musala zongi. Je crois que na pourquoi pas uti musala zongi avandi papa na bango ya mundele américain avandi na salon mwana na biso Mark asengi mama na ndela biloko ba africain est-ce que ero na kozwa yango ero lundi mama na ici le lundi biloko ba africain ça la rappelle mingi te mais joara mbongo osoma na yo McDonald's olia McDonald's a payé $20 aux États-Unis moi la temps accueilli à Bimi moi 15 à 20 minutes ba weka papa soki nini wana mbilinga neti masas na yo tout ami voilà c'est comme maman Nelly a témoigné pas ya ndeko na ya abila bangi mutebe pasuki nga mala moko oh ba beti masas bo ndenga nini azima mon téléphone abani ko benga mona na Mark abengi Mark ya sonete abengi sonne peut-être so pe sono ya mbati na ebite bokoka audio et pesi ko banga alinga fungula porte za fungula porte ko tala mouvement kuna mbala boka fungula boy policier pe la porte na ye yo maman Nelly tokende wapi abimisi mo longi boy po boy baba banda ko États-Unis za ba po États-Unis za polo ba closer polo le ga ndingwana Afrique du Sud pe mikolo andi kutonga système wana faux système hein ndako mamo balabala kuna park si babeta ba basket bana basakana ke consort donc bana bana osakana wana na yebi to zaki na mo ito na butu to koyoka ka audio po mama uteli musala peut-être uteli musala pe très fatigué azayeka na robe de nuit na kati kuna pamba ndengo sans soutien na lipapa tanga tali boy amona musika karuana ya incendie c'est déjà o ya rouge wana o ya ba pompier o ba pangsa makila so incendie ba pangsa makila ba okomba wana nini o goto ke l'hôpital yo mama ya Mark oui tokende wapi l'hôpital mama yoki masuba ebimi cher de pour moi na ngana to saleka sikoyo papa ya mundele américain a eu courage ba ju mama ba ke l'hôpital na musika moni na salle d'urgence moi ba fini kié abina okota bunate qu'est-ce qui ne va pas na moi na ngama kile pasuki maman de la intuition déjà c'est comme si moi na nga kufi qu'est-ce qui s'est passé papa boti courage a koti kuna abibo moi na civière papa mundele bandi kolela maman Nelly KO atala ta moi na te pesa passe ya kosakala te bana na biso o tozobota l'étranger zwa kata ya kosola na mwana soko juste en sola na mwana koyebisa ba vérité ata ya mike po bana bakanga bakambu fort tozoko mona ngo ba la saka biso ba Illuminati bazo ko saka bana bazo initier bana déjà école primaire comment ko sala mamba sexe comment ko sala mamba Illuminati occultiste mais so ba saka ba to ba vidéo et tamola partout te ya mwana biso liba africain to liba congolais to liba camerounais to liba ivoirien
tala boye soki balakisi yo boye ya ko yesa biso na ndako mwana koloba mwana batu pe maka lobaki mais hélas maman peut être négligé qui mukie soki maman zaki prudente nde makambo elingo salama te parce que mwana lela ki kutu mutuka bakamara na bota mwana mutuka mama ibe mutuka yangwana usala mutuka déjà non po mebe na mutuka mama chaki na seme to ebite ezali mokano ya nzambe to ndenge nini yaya mama papa ekirini ni mwana no atambola nango bendaka bana mato surtout bana so bakriba 16 17 18 15 rutu bakoma ka mutu makasi mais kolemba te nzoka lemaka minu na été pesi passe ya kosakana te wala lisolo ya liboso na nikola dana ndenge explication oyo ndeko na biso Anima Kwakala azo ko expliquer depuis Canada parce que Anima Kwakala atali soki mama kurutu ya mwana yango atali yaya cousine pardon ya ndeko na biso Nelly la dans l'explication oyo apesi ezala ki pa ya ndeko na biso radio télévision que je salue radio mbote na yo suivez Anima Kwakala. OK matolo baba bonjour à tout le monde zanga ya Anima Kwakala ba écoute na salle émission ça parce que lobby na zaki ya plein live na deuxième chaîne nanga et puis katikati emission kana live na moni Nelly abengi ngazo ko insister ngabi mwana alinga nini yango omona kaya nyozo bwakanga te mwana bazaka so babeke bwaka penga yo aussi mama ni bwakanga pe aibi ko balingala me ya ndengwa na kaka ngeza kuzina ngai lobi to masaki emission na zaki ya plein live na moni abengi to alibuso na beti yango no kara to mi ba na beti karanga bete o azo ko insister bo seki muso aza déjà na Montréal po ya nga ko se prendre nga trop na ba émission to twando sale pa ya Marie Lobe na makongo mikili la première année na biso ya vérité choc en tout cas aya ki tozaki ne pe ana ndako nanga mwana wana azaka mwana moko abota papa ya mwana pe ya sonna na kufani pe batakala donc asala qui est fort vraiment mwana botamaki na vraiment na nini te na États-Unis te mais botamaka na Kinshasa asala qui est fort mwa musala asala boatika akendo sala to azwa mwana na memai na États-Unis aza pembeni ya ba New York kuna ba New Jersey sikaza yango ezalaki lendi autai musala biyani na sali to mikolo na okina ndinga zolela nga bitala baba aventure na wana na lingi na ngata bite yani liso na nga moko abi liso na yo moko aseni ni accident abi yani liso na nga moko yo zo sala awa yo pe mama kuto zo sala émission mais liso na nga za na kati ya mort ngabi liso wapi mark abi oui ngabi zelana nazwaki trouble na kata ki kote émission lobby abi yani soko moninga nazana na hôpital ya tozana ba policier peut-être na obimate na okoka te sa mwana ngabi tezana kata nando live comme ça na benga yo oyo bisanga nando qu'est-ce qui s'est passé po marka ko kufa bongo te akati live na bandi kobenga na bengi na lalite nazwi numéro na pesa ki yo papa radi nazwi numéro na pesi mama mulopo abengi donc na comment qui troublé yebaki te quoi faire nibiti na uzoye ndenge nini même si na foti biyana ke na kokote wapi po telefone ezoleka te mulopa kendei musala zongi apesi abiyani na azobenga numéro ezosimba te adresse na ye vraiment normal est-ce que ozana ngonga biyaya nalaka bamboka oyo adresse penza comme tel naza na wote nebi kazaka na news soki newses abiyanga me nazobenga ezosimba te si s'agit que tozaka pembeni na kofuta pe avion na kena nokuna ngabisaka makasi abiyani na pesi numéro pa ba police pe bazobenga mais lokola ezaki mwana mutu akufi peut-être aza na hôpital peut-être asali crise banda ti 2h du matin nde na ikozwa yani azaki na hôpital tozaki pe entouré moye kutu tosolola pe eza te tika na expliquer abi autaki mosala ntango akomi na ndako na bafatigue wana mobali ne azalaki na salon aoki mwana ne akoti mwana mama atuni seki abi mama na yeka mpona nalingi nalia lokola
restaurant lelo africain lelo toza férié boy. Est-ce que restaurant africain ko fungo ba j'ai besoin de manger la bouffe africaine. Maman ne alobi moni ke lelo eza lundi so toza bato to sala na hôpital to sala ka mais restaurant eza penza fermé. Si to so toza rango to kenda kolia na nini na kwe awa. Eza fermé. So baka ka McDo comme ça olia na yo. Maman lobi pesa ngai portefeuille na ngawana. Abi portefeuille a fongoli a besoin $20, $20. A besoin $20 commander ka ta McDo ou bien soit oya kolia ananda kokei ozu voiture okei ozu yango oye kolia abi ok d'accord maman I love you abi aki akangi ne porte atiki papa na salon papa mobali ya mama ne azape mundele papa mundele na salon mama zakine na shamba bi na mitandi ma fatigue osaka na ti akimba moko ba sonné kuna ba eloko moko neti accident sali pou abi eloko nini nango esa ebongo alalaki na ye mobali mpe atuni abi qu'est-ce qui se passe na libanda kuna bango nyonso bafai na bango abi te tofungola nano telefone tobenga mak sikoyo azwi telefone neli azwi telefone akompose numero ya mak atali boye ezosone azoyamba te neli alobi mwana na ngai abi imesika bato wana bana babanda osakana po ntango autaki mosala amonaki bana baosakana ka pembe na voisin na bango eza lokwa mwa libanda ya lopango afandi alobi te nabima naonaki etala leta ye azofungola porte mpo abima porte mpe ezotoke kuna basoda minda na libanda ya kosakana te bapolisi bato bazokanga no tokoyebisi ndenge ndi bapolisi ntango bazofunga be bapolisi baye mama abi yani nazaki na robe de chambre soutien te makolongolo ka ndenge nautai mosala na sukuli na mitandi na ngai mpona yebiki lobi na ntongo lisusu na butu ya lelo minu ifo nakende mpo ngasaka mingi putu abi yani polisi eye ntango ka polisi na moni bango liboso ya porte na comprendre ke toyokaki na libanda po wana ezalaki peut-être ebana lokola babanda kosaka na seke nani mwana mpe azwi masasi abi yani nakoma olenga alobi na kokende te ayebisi polisi abi na kokende te abi te tokende wana deja mpile esi ezwaki mwana ememie na hôpital epuis place yango camion mosusu ya oyo epopaka no esukolaka makila mosusu ezopompe abi ya kotala mwana no bisika babwaki babetaki masasi abi yani na seconde même pas 30 minutes mwana tootosolola ne siko même pas 30 minutes abi yani babi na ngai nalata lipapa yani nayebi lipapa nalataki te nazwi nolenga kutu nde naza ngai mpe nazwi lipapa ka na robe bongo bazwi mobali na ngai azwi voiture na nsima bango bazwi ye neli bakotisi na voiture moko ya mbila abi yani ntango tokende abi tozokende wapi azotuna bango abi te madame tozokende hôpitali tokende hôpitali nde tozawa na urgence abi urgence siko boyebisanga nao nasali nini masasi ezwi ye eske azopema eske azabi abi te tokende kaka abi yani tokomi na hôpitali nazolenga bazopesanga mai abi na kokomela mai te na misubeli esika moko na bimwana ngaka moko abi yani babi na nga kota na kati ya sali wana aboyi abi te sala na omona ngo ndire bato bazokota bazobima bato te baobima na bamai na miso qu'est-ce qui se passe na omona ndire morgue on dirait lokoni abi na okota te boyebisanga ka vérité naza na okota te nde mobali na ye akoti ntango mobali na akoti awumeli te abimi azokososanglote na kolela abi Eric nini atuni mobali ne nini abi te kaka atokota bapolisi bakangi kote mosusu bakotini na kati ya sala biyani na kuti mwana ngali po likola table batelo kwa mbisi mwana masasi ezwaki bimaki telema tokende pato kosanga boto bikozakanga mopa abina bengi maki nasimbi maki azaki na moto me basali nyonso bareanime masasi ezwaki na mutu na pati abiyani nobika te nde naza na ndako bapolisi bazawa mosusu baza nanga nakende na toilette balandinga na nsima ya basi balandinga na toilette nakende na bibotikanga kasi nafana abi te moye totiko eza te okokomisa mabe abiyani banda lendi
soki nabengaki yo nano te nga mpe bongo yobenganga leo mercredi yaya mwana ayebisaki deja ngabi ata likambo yango ebandaki no ndenge nini na klase to nini abi te yani mwana ayebisanga deja likambo oke no abi mama na klase na biso tokoma oswana pamba po groupe moko toza na bango kuna bazalaka na bato moko basaka mabe abi basaka mabe c'est-à-dire abi balinga bakotisanga na groupe wana ya koteka badrogue ya kotambolaka bomwe bana ngo bakomi na bavoiture ya sika ya bien bazotambola bo santi ke en tout cas baninga bapambwami ya lobi est-ce que oza na besoin voiture yango wana eza wana olingi so voiture mosusu soki ozali en besoin voiture il faut ozwa nano permis mais des fois okumbakanga ntango tokenda oza nao na 16 ans et demi bientôt ozokokisa 17 ans 18 ans oza na voiture bayabi te mwana lokola aboyaki kokota na groupe wana groupe bana wana mosuku wana nde balobaki ndeke lokoyo ozoboya yokanisi esa anide ko tozana mpe negre ya lobi problème eza te menga na lingi te mama na nga apekisanga makambo wana makambo ya bagroupe na lingi yango te abi yani baswanaka na klase ka ndenge ezalaka bakoma kofile mwana wana tiko loko bayebaki ke l'école eza te lelo babiki oyo bayo osala scandale na école nde bayaki bayebi ndako ya mwana bayebi adresse mpo baza bana klase ba 16 ba 17 ba 18 bayebi adresse ya mwana nde bayaki baseneti baluka ye na ndako me azalaki te babwaki misusu na pembe bamoni groupe ya bana bazosakana bayaki bien kagule bayaki 2 personnes mosusu aza neti na nsima mosusu bayeka mbala moko apointeka mwana papa bakei bakoti na voiture bakina bango bakimi leta bao mosusu bata mon dieu bazwi telefone babengi mbila olokwa mbila mpe ezaka soki ka eyeki masasi il faut badetekte baoluka kote nini ebimi baya kosala mwana azotetuka pema ya suka bazwi mwana bazwi deja bakende na hôpital nde baye kokotela siko mama bavoisine wana babandosaka na bango bandolela bitala ndako na bango yango wana bazaka ye na mama na ye na papa na ya mondele. Voilà lisolo ya pasi mwana biso Mark akufika kaboyi baparent tobendaka bino matoi chaque fois yebelaka vision topenyaka mwana apesaki rapport epai ya mama bali komena nsenga na ekole ba désordre soki mama batokokonda ye mpe mama te amona yango kaka normal mais soki mama kota na 6e sens elle pouvait kolongola mwana ekole wana kochange ekole epuis likambo ya koyebana bandako yaya lesaka bino pire azalaka te pire yakoba pirate totangisaka bana na biso yo na camarade yo bosukolaka na ekole boza na camping kuna boke na camping bosuko na restaurant to wapi komemaka bato na ndako na yo te ata biso mikolo soki likambo bakuta na ekole na musala rendez-vous tokuta na restaurant ndako te sika balakisaka mutu n'importe qui te tala sika boye epesi pasi ya kosakana te oyo tolobaki te tolobi. Alors au nom de toute l'équipe de la radio Lokole Télévision, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'illustre disparu, à notre consoeur Anima Kakala, que de la famille aussi, mais aussi à Maman Nelly. Maman Nelly, force à toi, courage à toi. Radio Lokole Télévision est de cœur, de père avec toi. Courage maman, on est ensemble. Tokobengana. Lisolo ya bibale bandeko ekopesa yo pasi yango nde lisolo du jour tokoumela mingi te me na lobaka chaque fois bandeko divorce ezali malamu te. Divorce ezali kaka te ke papa boye na mama, oui c'est divorce. Mais tangu pe papa na mama moko akufi ezape kaka divorce bokabwani malamu te. Conséquence wana ekitaka epai ya bana ndeko apesi solo papa fiston. Na benga yango nini? Nazali conséquence ya divorce, mais divorce moko naturel. Naturel. Nga na 55 ans sikabwe na botité mais na yebite soki na robota. Na yebite faute ya nani? Faute ya ba parents na ngai pete, faute ya nani? Na yebite yoka lisolo c'est maman qu'est-ce qui ne va pas? Abandi ko beta lisolo maman mukolo ya 55 ans azokolela. Na ngana sala audio mais aboyina tia audio na yi ndenga zali kolela. Papa fistoto na zaki mwana muke en fait ngai tangu de ba yebisa ngai mama na ngai akufaki tanga bande ko bota ngai. Na yebite qu'est-ce qui s'est passé? Siko na 55 ans, maintenant maman bota kinga ya botinga ba moko akufi. Na ebite na zaki te que se passé. Na ebite ba esingai
ceux qui comme tandé ko boko langa iso papa yemo tanga ko boko langa on ne sait pas mais tangu donc oksa ki âge ya ba 7 ans 8 ans papa na biso abalaki mwasi mususu mama na biso mususu abalaki tanga abalaki mama na biso mususu wana mama wana abota bana mibale de plus biso yaki ngai tokoye misatu mama wana anaye ko boko la biso anaye ko boko la biso bon na bana ko mona affection ki mama tango ya ko bota mais na bana ko mona so moi bien peut-être donc moi injustice muke là qui mais quand même moi normal déjà ta la injustice wana et c'est la kamala muté na tuina no est-ce qu'il y a pas moyen bon na éviter ba mama mingi ba registre ka mama pe papa ko kufa pena ba fa na payer femme celle-ci a kufi na ba ta ibele mama ndengwana longoni a pe félicitations na bino mais papa c'est la un peu moins difficile que mama kufi na aja bolenge ndengwana ofando boko la bana na yo et ça un peu moins difficile non seulement difficile ndengwana donc papa il faut que ndaka musala ko luka pona lesa bana ta ko s'occuper la bana ça la kapena tengo senga mama aya alors ma papa pour la luka mama luka n'importe quelle maman te mama au monde qui a dit 10 femmes de bar en anglais o ya ko s'occuper la bana na o comme ses doigts et puis ma bolongo na se sambela kanzambe papa soki mama kufa ozui mama muso boko la bana zalaka attentif na ba rapport ya bana te yebi ki ba mama mususu azo soyo zana aosa semblant ya kolinga bana wana ya ko pesa ngo biloko ya pesa papa na biloko te ya po papa mona ki oza affection mais tango botika la ko yebi ke mama na nyonga kabino te bokomi o ezali mission ya effet ya conscience to baka vérité po na ko aider o changer bandeko sinon te mawa mingi papa soki mama akufa eke moi si mso aboko la bana yo zalaka la service zalaka na kude ya ki papa Papa mama na mimi malobaka soko yebisi pa la bino na kuboma yo te ya boma mutuka ndengo wana siko yo papa moko mona mwana azo pesa na rapporter mais yo ta mukolo psychologue faut talaka attitude ya mwana talaka mwana za l'aise po mwana za l'aise te mona za frustré moko okotimba etant que parent sambelaka pokuta na mwasi malamu sinote mawa mingi papa fils to kola na ebite que se passer mais na butu moko na bale ko mona mama na biso akoya lokola ala musingai oninga pesa ngai musuni na lia na lenga butu akolinga la musanga bwe do oninga zo gâter ngai journée wa so gâter nga na moyi akosobela nga ba biscuit akosobela nga na bwe mona pokwa on dirait akolinga na so mona lokola ndoto akobenga nga otuke ko etika nga na koboya na ngai mona ko ndima boy mais sika ko komo mona sika ngo sabena bien te papa fisto do na mala ko mona ngo bien te na ko kendo mona mama akela nge sika wana o mona bango baso ko lia misuni na yeba ki te à l'époque zaki misuni ya nini ngata na ko zongo na ndako bodoko très fatigué o ko mona jour mususu mama ko somba bana ba yogurt ya bien donc apese ngelo ka kitoko na poko ata na kolala na so te na ndoto no zongsela ngelo ko na pesa kiyo. Vous comprenez de quoi il s'agissait. Mais banaye ko simba kakate. Et banaye ko simba te. Ce n'est que le début et après ton akoli na yoko mona ke mama ande ko linga apesa ngai kindoki mais banaye ko simba te. Ya on a sa binwa. Et ça na bana mususu ya bilaka. Mwana ilaka to meki ndengine ko simba te. E ko simba te. Siko jour mususu soki sa nde wana na lingite ko bona mama na tongo akomi kanda na ngai. Ko beta ngai ko kosa bakampa papa wana sokola pe ba 9 ba 10 ba 11 ba 12 tana ko ba 15 na ndiko comprendre bakamusu sambla ka ndingwa na ko yebisa papa ta so na butu mama so anga to gresika mako boy mama lo baka nga boy soki ju wana mama agatenga pesinga telenga bloke bele na butu akolinga ko senga nga bloke wana c'est pas facile moi si ola la kanembe tumoko moi na pesi au rapport que mama sala ka boy. Et là, c'est que maman, c'est la misala ma bête. Est-ce qu'on dit maman la moko? Bon. Papa ya mayele, akondima, ayebringa ko dul na ngoma. So ça dit papa ya zoba, akoboya. Papa négligea. Siko mona bakanda kaka, mama misala ngama lo mabe yo. Ndeko zo linga, kozana ngai te, okomona makamna kosala yo. Totala okobota, so ta soki yo bota yo. Deo bota ka toza mwasi ekomba. Tomona ya siko bota kati. Et puis si passe ya kosakana te mama bade ko loba maloba wana banakala maloba wana bade ko pesa de mutuko so bonga sana mwana muke nazaki mwana muke moya ko discerner yango e bade ko zalate papa fiston fur et à mesure tant to bade ko kende classe
nga na yebi ke ndenge ba de koloba jeune fille ba misusu ba mona ba période na bango ba benga bango ba nini ba mensuel so ba naibité ba benga la période ba règle to ba ndenge pour comprendre moi na msosa ni tout kolongono akomona en école primaire peut-être na âge ba 10 ans komona msu 11 ans 12 ans msu peut 15 ans msu peut soka ke mais en tout cas 16 ans il est kakaté soka il est en tout cas 17 il faut moi la mona papa fiston ngai banda na botama nzamba lolo wa mona ngai nawe na mona ba période na ngai te nawe na mona ba règle te tina koma mukolo boye tina koma mukolo boye na Bali mobali nanga na Bali heureusement bali nanga azalaki na bana na yebi balé wana kolisa bango bakoma bana na ngai ngala botate na mona de règle za la raté ba prière kaka oyo mais je me rappelais te mama wando sala e bana osala malamu ti na yebaka jour moko boye tang mama ando sokola ngai azoko sokola ataka soki matiti mona zaki mona mukuna soki matiti soko pe liboke ataka na mai azo sokola nga aisaki ngai sesa bokoko sona nini po bandoki ba atake ngai te na yebite soki a partir wana nde azwaka bana oya ngai na yebite na kimukolo kaka to na Bali déjà papa fiston ko sambela ndenge ba lo sambe futa ka ya solo ko lelaka pa nzamba pesa mwana lelaka pa nzamba pesa mwana to samba to kota ba jeûne prière prophétie et bima batali sangai keno mama la bino akufaka yo to mabotaka yo mama akufaka e konso papa la bino abalaka kai na beteli bino wana mama na bino mutalongola yo bana wana wadai ko linga okoma ndoki atikela o descendance okoma princesse yo bane ko simba to yabona ilaka yango wana jour oya sokola ka wana matiti wana azwaka bana so bana na yo wana bakenda na bana deuxième monde bakenda bana deuxième monde ay pas visto na lela na tuna bango siko na kosala ndenge nini abi ba prière kaka est-ce que ba prière ngo to kosambela ngana âge au 55 ans presque ménopause na yebi na ngate soko za ménopause soko ni po na tikala ko régler te ngai ta ko mama mukolo boy pasi elelisi ngai papa fiston beta li solo ne obaka openi surtout ba papa to sala ka attention. Oui, maman na biso akufaki, papa lingaki divorce, ou un divorce mo naturel pour maman akufaki. Kasi na yebite, maman akufaki pour na nini. Maman akufaki pour na nini akufaki. Papa, oui, même Bible, elobi divorce e to uzakazali ka asubi liwa. Parce que balani mutu akotika mninga zate tina liwa. Et ça normal, papa soki maman akufi, moi quelque temps 3 ans, 4 ans, 5 ans, ok, kobala, c'est normal. Maman pe lokola, ce qui papa a koufi, moi 4, 5, okobala. Wana bato akaba ça ba 5 ans, mais siko bona boye. Papa a koufi ka une année, maman déjà jumu susu. Au moins que papa ça rana maman déjà. Maman ça rana papa déjà, mais maman a mon rasu tonton moko quelque part kuna. Donc son papa a koufi, maman m'a remplacé. Et vice versa. Te, bo combien? Toye baka basi ntokota na ndako. Ba papa pe lokola tala ndeko mwasi o mama ya 55 ans asikala ko bota te pona nini mama na ye asokola soki na matita ndengwana a bebisa ye déjà akima bana siko esalaka pasi papa fiston esalaki nga pasi ya kosakana te nazalaki na pire ngali solo o na betela yango epa ya pire muninga na ngai moko boye tango lobaka pire alaka te pire akoma pirate osalaka na raison na betela ye solo wana yeka amtaye bakango poto bi mutu azaka mutu nde nzambe mata te sanga rate entre batu jour moto so na camarade nanga wana papa fiche bike camarade nanga wana finga na misu ya batu tuzaka na wenze o longba kuna yango wana yo bando botama o reglate moi si ma regarder ta kima mukolo menopause pe yango ape zuyo o kobota asundeni o mona ne ba kila basi ya la rate na kamwa mutu nyoso tu ako kofinga ngai me muninga na ngai wate yango lobaka pire za raté pire koma pire pas fiston ozaka na raison to se méfier ba secret mususu ba yebisaka batu te etikala ka ya famille na yo moko ata boswani na binope soki ba yebisu ba secret mususu eza ba secret mususu lobaka te ata boswani na mutu wana bomba yango
biloba loba esuka kamabe tala lisolo ya muke oto bombela kyoto beti masono mbale lelo ya mwana biso mark ya mama Nelly ya 17 ans oyo akufa ba beti masas aux États-Unis na New Jersey na oyo mama oyo stérilité zoye bana bo mwana mobile mwasi ya papa na bango ayiba eba na sopa kena ngo wapi uyebite tina ki mama boy ménopause abotate heureusement mobile na ye asa mutu malamu il avait compris soke mbale mususu nde azoba mbanda partout mais ye ba garda très bien mbal na ye basa très bien mbal na ye bana mbal na ye wana bota ye mta garda bango akoma lokola bana na ye mwana moko ya suka 17 ans mususu asa na 23 ans basi ba koli pe déjà bakoma lokola bana na ye heureusement bana on a pe mama na bango akufa do batika na même mama na bango etikala ka oye tala lisoto bombela kyo yango merci na mama Charlotte Kaputu la dame de fer à bière officielle ya bana na bino oza na France oza na Belgique oza na wapi soki oza na besoin ya koteka bilamba to na boutique koteka boutique biema yo kenda ka Chine kenda ka Turquie to fort okende zate benga mama Charlotte Kaputu bakosalo delivering bako délivrer biloko na prix ya usine ya Turquie na Chine et si ko na France na Belgique to na Afrique du Sud mama oya zo linga kosali sabana na Afrique du Sud awa kala mingi te yo so na fonga ya mukie akobanda kopesa bino biloko oke oteki oye ko verser mbongo mama otokumse ndenge nini mama Charlotte Kaputu tala basi otobona besoin na communauté na ngoyo akesu musika yaya ozana besoin mona tanga école ya pilotage militaire to commercial kaka mama Charlotte Kaputu mwana ya kotanga na Afrique du Sud awa ba accommodation ya kitoko isika ya kolala ya bien babanga ba réfectoire soki ba nini ba guest house ozana besoin visite na Afrique du Sud awa visite guidée mama Charlotte Kaputu la dame de fer oto loba kite tolobi to esa gibino pe ndeko oyo alingi azwa produit kisi wana anti poison eri yango ba fete bandi ba fete bandi to linga ba fete ba congolais to linga ba concert benga biso na privé to kola sa muto na produit o na lia kilobi awa ozala nango o mile la déjà papa police déjà nzoto o police de nzoto ezala ka lokwa mbali desu boye kaka lokwa mbali desu ole moko wana 6 mois ya garantie ata poison ya ndenge nini o poison ba teke o ya ba voisin wana kuna ekosa eloko moko te ezaka ya poison te na ba chasseur o okenaki na park nyoka suyo otuti yango oteka eseka nyoka suyo giwana emeli venen nyonso tu tala nezo luka ka solution pour la bino bozala ka bien yaya poison qui peut rater toi na lisolo mapesa biso awa bateli mwana mu voisin poison pona nini abota kaka meti mutema mabe yaya eloko wana atabana na biso okozwa yango oniki yango bien otena mai omelisi mwana oyebite makamne de kana kelasi mutu mususu oyeba te asa jaloux na yo kaka pona mwana bana bata kitoko pona bana baliaka bien pona bana balobaka bien pona bana balobaka français pona bana balobaka français na anglais jalousie akopesa mwana po bana bakukana nango te akopesa mwana eloko boye mwana kawo au poison mais soki mwana azana ntina nzoto déjà bokomi c'est que bien otolobaki te tolobi. Voilà, merci na Mamari Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure, ni virage, coordonnatrice à chaîne Oyo, Radio Lokole Télévision, mais aussi coordonnatrice à chaîne Radio Lokole TVD. Bandeko, tout s'abonner pour qu'on a Radio Lokole TVD. Au côté de la YouTube, au beti Radio Lokole TVD. Et comme cela, Radio Lokole Masolo au s'abonner. Kuna, to beta kama solo ya bo pikini ki ba okundu banzoto. Comment est-ce que maman cause la maman? Comment est-ce que papa cause la papa? Petit c'est propre BZ Bianca Zangyo comme il y a les karape kuna et pas nabiso na Radio Lokole TV 2. D'ici là, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Chap chap. Et tchara. Radio Lokole TV, Radio Lokole TV. Fisto Pelende Molobelia solo. Chaîne Oyo epesaka makambo bien. Chaîne Oyo lobaka ba vérité, chaîne Oyo lobaka ba réalité, ya monde. C'est Christian Lecker toujours avec Radio Lokole TV. On est même moral, on est tous ensemble. Partout vous allez, je salue Fisto Pelende, Radio Lokole TV. Fisto Pelende
Radio Lokole TV. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud, dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement Minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Kaputu et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Kaputu. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mibale, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Ozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana no yako yekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Kaputu, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.